Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez. Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Les députés provinciaux de Kinshasa affirment et réaffirment en face de l'opinion que l'honorable Godin Poyi Kadima n'est plus président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et ne le reviendrait plus jamais. Tokosenga na bayebaso basalaka na Assemblée provinciale oyo azali na likambo oyo azali komilela na tina na ye aya na dossier wana tokomema ye po tozali na yango ebele. Salaire émolument ya honorable Mike Mukebai tango akangaki na boloko ya kamataki mosolo ya Mike Mukebai aliaki yango pe mosolo ya mbula mobimba plus de 300 millions de francs congolais. Avocat ya Mike Mukebai asili kofunda likambo yango. Provinciaux de Kinshasa, très chers Kinoises et Kinois, le principe de redevabilité nous oblige de vous rendre compte sur le feuilleton que nous livre l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Godefroid Poyi Kadima. Pour une énième fois, le huissier de justice vient de le notifier, car refusant de réceptionner un courrier réagissant à sa propre lettre du 26 juillet 2023, adressée au vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En effet, l'intéressé, explosant dans l'euphorie de réjouissance d'une certaine décision judiciaire qui l'aurait réhabilité, s'est précipité à écrire au vice-président assumant l'intérim à vouloir mettre fin à son intérim qui le gère désormais dans ses élucubrations. Dans sa lettre, l'intéressé annonce l'existence de la notification de justice, le réhabilitant en annexe. Mais, inexistant à ce jour, cette lettre exige en outre l'expédition de tous les dossiers chez lui à domicile. Une façon de délocaliser les bureaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa vers le domicile de l'honorable Godefroid Poyi Kadima. Comme vous pouvez le constater, l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa continue à narguer une institution et en même temps l'opinion quinoise toute entière. De ce qui précède, et face à sa témérité devenue agaçante, les députés provinciaux de Kinshasa prennent ce jour la résolution de mettre en place une commission de contrôle de sa gestion et mettre un terme à cet amusement qui n'a que trop duré. D'ores et déjà, les députés provinciaux indiquent l'existence de plusieurs preuves des cas de doléances et d'actions judiciaires initiées à son encontre, ce qui permettrait ainsi de le rencontrer sur le chemin qu'il a lui-même choisi. Au demeurant, les députés provinciaux de Kinshasa affirment et réaffirment en face de l'opinion que l'honorable Godin Poyi Kadima n'est plus président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et ne le reviendrait plus jamais. Merci. Député provinciaux à Kinshasa. Pour n'akoye bisabino était Ndeko, honorable député, président Abisso Yakala, Godefroid Kadima Mpoyi, azongeli mutu makasi na ye. Akomelaki vice-président Mokanda. Vice-président Oyo
azali kosala intérim akomelaki ye mokanda na ntina ya sango oyo etambolaki na balabala ete bazongisi ye awa lokola président na mokanda mwa ye ayebisi vice-président azongisa akamata mikanda nyonso ya assemblée provinciale atindela ye na ndako na ye kanda mpe pasi na motema ya badepute provinciaux na mokanda na ye alobi lisusu ete azali na annexe azali na mikanda ya leta ya bazuzi oyo epesi ye mpifo ya kozonga lokola président tozili mokanda yango ti lelo oyo mokanda yango ezali te pasi na motema tina wana badepute provinciaux ya Kisasa basangani kotala lolenge honorable Godin Poy président ya assemblée provinciale na biso ya kala azali kotambola lolenge azali komono institution oyo lokola maseki bazwi mokano lelo ya kovandisa bongo commission ya kotala lolenge ye akambaki lolenge ye atalaki misolo na biso awa lolenge ye atiaki batalaki bato ya misala tokosala yango mpo ye mutu afungoli nzela ya kokende pa na bazuzi masolo na biso ya assemblée provinciale esukaka na assemblée provinciale badécision na biso ezalaka awa na assemblée provinciale ezalaka epai na bazuzi te ye asepeli kokende na bazuzi bongo afungoli nzela biso mpe tokomema ye na bazuzi tokosenga na bayebaso basalaka na assemblée provinciale oyo azali na likambo oyo azali komilela na tina na ye aya na dossier wana tokomema ye mpo tozali na yango ebele moko ya koleka ezali nini salaire émolument ya honorable Mike Mukebai tango akangaki ye na boloko ya kamataki mosolo ya Mike Mukebai aliaki yango pe mosolo ya mbula mobimba plus de 300 millions de francs congolais avocat ya Mike Mukebai asili kofunda likambo yango tozalaki kozipa koluka lolenge nini to bongisa na kati na ndako kasi président na biso ya kala honorable Godin Poy alakisi biso te yende azalaka na bazuzi biso toza na bazuzi te biso baso tokokende pa na bazuzi abu o yeah. Correcteur News TV awande correction ya ba news tout donc awande on assure quoi suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.